biso mabete toka na kati ya mboka Besi mama ngabe na famille te kasala mboti bolila te ngamo na bilo toki oluka bonyoko li tonyoko mi fort maman otika na kimia toki oluka au mwana Claude bolila te tala matana bilili topesa na taba mboti na benga mutu ya tikila kwa libero na mai ciao bye américain na bila chikota na marché chapalier avute mutu abete mutu apola loka batiaki mutu mabeketo nake na kozonga apaka mutu charge botika na lokambe sénateur Michaud marché dezuma lokolo loboko nzamba bobote betelanga bango C'est déjà complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 26, 27, 28, 29. Ça va qui descend une salle. Sa famille
le chef à monter. J'ai un roi bien collé. Bateau mais c'est ça, c'est bien. Oui. Et depuis que même mobile. À côté du cabinet. Et nous a représenté. ezali bana na biso bakangami te bazali baprisonnier te bamama babanga te bake service national na kati na bango bakozwa bamisala ebele koleka bamama bosepela mpona bana nde bake oyo bazwi mosala oyo ezali bato ya boni bakoma kuna nga nde namemaka bango bokomona demande soki batondi demande emploi eza te soki kaka mosala kuna etondi bana na bino batikali pamba libela bakei kosala mosala ya ekolo baza wana baza deja na basalere na bango kokende bango bazaka na salere na ebandeli oyo bokomona nalobi botala kaka bino moko ndenge bakolia sardine mapa baji filme nano batala balusa nano appareil B4 alisi bango Saïd connais Saïd
Chef trans. Charlie. Rapidement. Merci la sœur.
Tokei na biso. Tokei. Ya muzela rande. Moi même teli général attaque yango wana. Le deux général. Kanya makase c'est ouais. Non, on considère comme on est en disposition, votre disposition. On considère que on va filmer, pas de psycho, on va watcher pour bien appel vidéo moi. Bien appel vidéo. Mama Bokilo, batela mwana ngana Moïse, nakuta Moïse nangai mwana ngaka moko, Mama Miki, Capitaine John, nakei na koya, papa lobaki le peuple d'abord, yango emona na miso batu, tondimi yango, mokonzi Félix, nzambe pambola yo, musala kitoko, ezomona na miso batu, tondima kite, tobandoka sako eza lukuta, emoi na miso batu. La te pona moni mama meme nzela baolela, ba papa baolela, bolela te, toke bulu te. Donc place ma bête. Osala misala toza bien ba matriculer donc on a ngabwe libumwe vimbi donc na ebi kutute bien mais olobini na ba continuer toujours ça ba kolo. Continuer toujours ça kulu na bango esukela bango mabe. Ya biso to zinde musala bien biso kutu occasion na to ba soda biso. Ba ki pété, je zaki mokana nzambe ko kisami poto kende musala oyo peut éviter. C'est que zaki mama c'est bon zaki ko nzambe ya to mona na kutu. To kei ko sa ne formation musala na biso ezali sali après moi. Ça c'est estima formation. Nangana lo baboye mokonza mboka sali bien tous les jeunes au bazana mambaloenge batika loenge biso to misala ebele pe baza ba ibete bakanga bana ba vagabondage ma nyoso ka to pesi nzambe nde pe to kebo ebele ba bulele biso mabeto ko iba biloko ba to ko iba te to samibe ko ba leta ba concession ba lobby mama nanga bo pesa nga chance na kei na kozonga bolela te bande ko nanga boza na susite nga mwana bino alba na lobby bo po boyo kala koya eloko ezate na iba te mama ndo te yanga nga mwana na kozonga sambota na nga famille benga na ke voyage oyo bakonzi bapesi biso po tozali koyenga yenga na moi eloko osala ezate na take na sala mabete na ke musala me na kozonga na tiki famille benga nde tuna kimia famille bamolo mama nanga bato bato ça désordre ya boye ba batela nzoto ta biso ba pesa okende tozo mata fiam bozo mona biso mo to ba responsable ba exemple liboso biso to lingite bino tikali bolanda biso okei to kozonga me to kufa te to tiki ba mama biso na kimia bo resonete na tiki ba malo lifuta ya kimia abotika ba mabeli banda ta biso baninga ya bino to kei seka libanda calme ba ya botika désordre lukambongo concentrer ville na otika loyenge muto ayelo loyenge boyango ona zanga posolo baka yango wana merci bisaka mama nanga zwa mwana pa mosi na ngai akade tokoya kaka merci Nabino, pas molière. On a dit merci Lusanga. Na pesina ndeko nanga ana Lusanga mbote policier zana bana. Ole la tena ke musala na oya na osonga. Bobanga te.
biso de musala. Merci beaucoup. Merci Nani. Merci papa. Papa Nani. Naibinde kombote. Il faut fan yo. Mbande bakanjinga. So baletuna balinga na basi batikali. Na aéroport. Batikala kotambola na butu po parce que na sala kelo te na banda tambola. Ya ko la na bienvenue akanganga imena ebi likambute ti ba kyo tikanga kuna tina komia. Na ebelo te ndamba sunga kaka na o batikala batela ba batela famina. batikali bayeba service ezotambola oyo bakozwa ye mpe kaka oyo akotika 2 heures de te oyo bakozwa ye ayebaka ngo akokende mpesi baninga na ye bakei bageni baninga ebele bakoteka bamai bakosala basirage eloko nini ekezanga bango bateka ata mai mpe bakinga kobotela batu biloko na ndako bayibaka omaloba na ngai yango wana tosepeli na likanisi oyo chef de l'état oyo azwi mpo na bakuluna bakende tokolemba bango te soki batiki te tokolemba bango te tozala na bango ti suka lokola kuluna fu ezala toujours po eteya baoyo batikali tozali na capitale ekoma neti front mais na front makelele ezalaka te biso tokoma na capitale kolala na ndenge ya mabe bakende eteya baoyo batikali ya koloba mingi eza te bamona na bilili ndenge baninga na bango bakende lifuti na bango yango wana
tindi. Ade zoya, boti koloba. Akotama makelele telinga. Kotama piste rara, kotama. Boti makelele. Akelinga makelele te. Apparemment on va matela koto. Amatela ou amatela katika. Amatela bo. Yona amata. Na bega aussi sa course, invité sana monela sa course. Il y a autre musique ko. Filmer la côte à 4 là. 10 combien? 52. Bato bakolela bakoloba ke tango bakokima awa bakoko papa biso macheti bakoko biso ko boto biso biloko yo oyebisi bango nini pona ko rassurer bango tala omoni wana eza intox wana eza kaka intox elobeli mabe balingi kaka baintoxiquer population bakuluna nano bakomite bino bokomi ko parler déjà koloba makambo ya insécurité ndenge nini baoyo zoloba bazoloba bazana kanyama parce que KCC eza je dirais à 90% na babatise kana personnel ya service national bazo se plaindre te bango de baza à 2 km na bango bazo se plaindre te mais siko o azana 45 km bazo se plaindre ndengeni non le problème n'est pas là le problème est ailleurs ngana za politicien te na kokota na makambo politique te ngana za soda nazo sala musala na nga soda ba pesinga bato oyo na kosala musala ndenge sengeli na kobatela bango malamu omoni na centre tozwaka ba disposition ebele o na koyebisa bino awate sécurité tozotia na centre eza pe pona bakuluna oyo kaka ndenge bato bazoloba bato mitema mabe mais bakokende bako-organiser bakende kosatake na bakuluna c'est possible non oyo kaka na mboka oyo dans certains pays qu'on a attaqué des centres nous avons pris le risque nous savons que c'est important il faut d'abord assurer sécurité d'abord ya bakuluna bango moko en assurant sécurité to renforcer sécurité de telle sorte à ce que pas bimate ba kende ko déranger batoté parce que wana baké kolanda musala formation déjà je vais vous dire quelque chose kolanda ba politicien te wana eza intox na ko yebisa yo pona nini tango bango bazolo ba ke non ba kuluna ba ko bima ba kende ko déranger est-ce que oyebi déjà lelo activité économique munene na kanya makase c'est zande na kase c'est na côté service national bato kutu ba civil bazo bima na cité po ba ya côté service national bango nde bazo ya kuna côté abiso parce que côté abiso hein moi mouvement est mingi au monde bakulona ndenge bakei c'est une activité importante bato service national bazo envier kanyamate kanyamando ezo envier bato service national donc bakuluna bazana eloko moko te bakende kuluka na cité c'est vrai au monde dans un groupe baoya makanisi mabe bakozanga te ceux qui bokoinse te botikeli on est déjà baouti na milieu moko difficile moi koiba moi ni nekozanga te mais nous avons pris des dispositions pour que bafanda malamu. C'est pourquoi tu memi bango pene ya bilanga na biso. Après formation pratique na bilanga. Formation pratique na bilanga. Donc côté kuna toza sur na biso moko. D'ici quelques mois, vous allez me proposer la même question. Na ko sepela pe bokende kutuna bao bazo yebisa bino ke oh non insécurité kozala. Na ko sepela bokende kutuna bango question d'ici 2 mois. Pour voir qui dira vrai. Qui aura dit vrai. Merci, monsieur le commissaire provincial de la police. Aujourd'hui, c'est le deuxième groupe qui prend l'avion vers Kanyamaka CC. Est-ce que vous avez un mot? Bien sûr, bon, ça continue. Hein. On vous a parlé de... Ça, c'est le deuxième lot. On va continuer. On continue toujours. La population est sur la confiance. Oyo, ezali deuxième lot. Bakei. Baye bakei. Oto, tindeza bakuluna oyo. Baplenia bazate. Par exemple, on peut exemple, officier de la police, qui na mwana e. Mwana e a sali 3 fois prison. Quand on a kuluna, abimi. Alors, la police, et on a qui a mati. C'est-à-dire, les parents, ils dénoncent, ils ont des oyo. Qui na prison 2-3 fois abimi. Plaignant, ils ont continué à camboana. Bana e pour que nous ça bilanga ba rédiquer. On a plaignant, place na eza kanyama katsete. On a plaignant, place na eza prison. Justice ezali. Bon, mon général, et bon, ba chege o bazana ville, population na yo ya Kinshasa ezolo bati ba chege wana ba créer une sécurité pourquoi nyoso. Nous avons une pour la stratégie pour. Mais na kati na bango wana ndambo ba chege pe bazali. Au moins tolobaki ba condamné qui pour l'infraction. Vagabondage ezani. Ndeki chege ngwana. Tu continues à bango, mais il faut que les bateaux bazar moi makasi ya kosa bilanga. Okozwa mineur te, tozo respecter pe loi. Biso tozo bateau tozo na problème de respect ya droit de l'homme. Oyo vision mokonzi mboka état de droit ya ngwana. Tokozwa oyo bazar o bakokisi ba âge. Tokozwa bana mikete
bana mike faut tout na bango na tribunal pour enfants ça kuna ba kikuna ba ça que ba libérer bango kuna il faut pas créer centre mosusu pour na bana mais kanyamaka c'est ça pour na bana te au final ba population mosusu na ba point mosusu ba se plaindre ba lobby ba grand colonel ba yeba mina ville avec ça qui ba zalika kana ba cité ba go mona ba mais to tiaki ba boîte si je sais pour na nini soko moni kuluna wana bombani mais police pas cause complice ba commandant ba policier police wana mais yo komaka ka kuluna wana azana adresse Songolo avenue Songolo numéro pakala OK o tienne na boîte wana toki to pour message ba ke ba lokoti ba to bisaki ba commandant de temps yango yo commandant soko za faible place na ezate ba ça besoin confiance to continue ko traquer bango mais ba criminalité ko sila te kuluna ko diminuer mais criminalité ça na mamboka nyonso mais ko za diminuer ko za vraiment amuke mais sengeli ko il faisait une collaboration le ba kuluna bazo si commandant mo ya 7 na Peto Congo si sigo ba continuer ba jeune na bango eza ba cas isolé ça peut pas manquer